Batata, bamama, bandeko wa bolingo, mbote na bino. Boe malamu na mayangani na Politique TV. Nazali wabino, Patrick Chimanga, tata ya mayangani. Mwana ya mama Christine Kalanga. Mpeto lekimba la moko na maitokolobela na kati na tosolo la politique na biso ya lelo. Tozo kene na kolobela bokutani ya Cardinal Ambongo na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mpambati. Boebaki ete nungu ezalaki toko dongwana ezalaki mingi entre Église catholique représentée par Cardinal Fridolin Ambongo na pouvoir ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo to gouvernement représenté par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nazo kene na komanyolo ya bino yango na tosolo la politique na biso ya lelo. Boye malamu lisusu batata ba mama bandeko bolingo. Oezali kokende ya Cardinal Ambongo epa ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Batata ba mama bandeko wa bolingo. Boyebi malamu ete situation ezali malamu te entre Église catholique na gouvernement congolais. Kodongwana ezali mingi entre Église catholique na gouvernement congolais. Olakisana misapi ezali mingi entre Église catholique na gouvernement congolais. Soki bokani simbala o lekaki Église catholique à travers ba représentant na ye kozala Ambongo ekoki kozala shole na ba misusu bamekaki kolakisa misapi na gouvernement pona koloba ete gouvernement azali kosala makambo na ndenga mabe bazalaki d'accord te na élection oyo euti kosalema ya Denis Kadima 2023 bakritikaki yango bazalaki d'accord te na ba résultat et puis Ambongo Cardinal a mekaki même koloba ete to ko justifier que bato bazokende na rébellion ezali malamu mpona ye parce que bakaboli gâteau to bakaboli li bango ba gâteau te. Cardinal Ambongo tango alingaki akende na Italie azalaki pe babetaki 12 na aéroport baboyaki aleka na salon d'honneur balekisaki na côté misusu oyo Église catholique et sepelaki nango te basalaki communiquer contre gouvernement. Kasi tango Cardinal Ambongo akomi na Italie asalaki interview na kati ya interview asalaki amekaki kobeta masasi na gouvernement to atakaki gouvernement bisiko wapi ya lobaki ete gouvernement ezali kopesa manduki na ba groupe rebelle mpe abengaki bawazelendo bazali complice na M23 contre population congolaise epesaki nungu mingi tomonaki procureur kosala kofongola dossier judiciaire contre Cardinal Ambongo et ezalaki opesi mbwa boyi bato catholique na ba misusu kolobaki soki bakangi Ambongo toko protester gouvernement balobi non gouvernement mibeko ezali mibeko mutu moko te azali likolo mibeko soki cardinal aye awa akoya ko répondre awa etikaki ba congolais na nyamu batikalaki bazo comprendre te jeune ezali koleka awa mais akokamwa ezali komona Cardinal Ambongo kozonga na mboka mpe kokende lombangu epa ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mpe akokamwa ezato moni président de la République ayambiye bakoti na kati ya salle basololaki nini basololi mingi me basololaki nini Ambongo alobaki nini Félix alobaki nini mena kobima Ambongo abimi asalaki communiqué alobi azalaki akosepela na lolenge basololaki na tata mokonzi ya ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a reconnaître ete azali président de la République mpe alobi ete basololi mais a dévoilé te détails ya masolo basololaki. Donc awa ngai lokola mopanzi sango ngai lokola journaliste esengali pena tuna kelke mituna wana est-ce que Monseigneur Ambongo
alobi mabe to alobi malamu. Est-ce que Monseigneur Ambongo azali kosala politique na sima ya église to te? Est-ce que musala église ezali ko s'impliquer na politique to musala église ezali ko telemela ba pauvre o bazali ko souffrir ba peuple congolais? Wana ezami tuni. Na tuni natali côté ya gouvernement. Est-ce que côté gouvernement, est-ce que bozali kosala musala na ndenga malamu? Et ko kozala te parce que bozo sala mabe yango cardinal azali na droit ya kolobe la population? Est-ce que nzala esili na kati ya République démocratique du Congo? Est-ce que cardinal akoki kolobe lango te? Est-ce que insécurité esili na kati ya République démocratique du Congo? Est-ce que na est insécurité esili? Ezali devoir ya banani ya gouvernement na armée ko sili sangote et ceux qui armée na gouvernement na bazo sili sangote. Est-ce que cardinal akoki kolobela ngote akoki ko rappeler bino te ke musala na bino yangwana anto esengali batu ba fonda kimia baloba lisusu te ata soki bozo sala malamu to bozo sala mabe. Ezali mituna ko uta na Patrick Chimanga tata mayangani batata ba mama bande kwa bolingo na mukuse sengeli boye ba ete kimia ezongi entre église catholique na pouvoir en place. Kimia ezongi entre cardinal Ambongo na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais est-ce que ezali kimia solo? Nto ezali kimia ya tindika chakal. Nto ezali kimia ya mutu na sema kolo likolo. Naki na lombangu pona komanyolela bino bapoint mibale oyo. Ngonga o bapesaki biso ekoki. Tika ete nza komba abatela bino na bandako na bino na bisika nyonso tu bozali kotala biso to kolanda bino to kolanda biso. Ngana bino tomonani mbala sima. Nzamba azala na bino, Nzamba azala na biso. Nzamba abatela République démocratique du Congo, Nzamba abatela ba Congolais. Tomonani mbala sima. Merci beaucoup. Mpe goodbye.